Et ni bino à monde assez. Pas bien. Bon, bonsoir tout le monde. Bon, tant que maman paradis. A bandi mi kolebe tout coutente, on a souhaité pour joyeux Noël nanga te, on a profité pe. On a souhaité pour joyeux Noël nanga, joyeux Noël à tout le monde. Le bino c'est vraiment. Chantal Beau, la personne va joyeux Noël, maman paradis, la reine Nguesso, la reine des villages. Elle s'appelle de Noël. Surtout vraiment zangai, moi s'appelle de Noël. Le bino la reine dans la saison nyoso. Neti saison décembre, so neti les longat s'appelle de Noël, hein? Bana nous aussi besoin de cadeau, ba besoin de cadeau banane. Pour la zaki na Châtelet, kuna tu zaki na Châtelet. La zaki 10h ti 17h. On peut saka ba cadeau, on peut saka ba cadeau. Mère, yo pour na peso ko joyeux Noël. Mère, j'ai la bouche top. Je peux jouer Noël na ngwana. Donc voilà. Bonsoir, joyeux Noël la Blanche Kino, joyeux Noël la Chagui, maman abordé na 3. La mère des jumelles, joyeux Noël la Lutazinga motema Robingele. Ndenge zalaka, hein? Joyeux Noël la Priscilla Mbemba, joyeux Noël la Zozelle Mondele, joyeux Noël la Chacha Dokolo. Donc bureau nyoso paradis possible joyeux Noël la viens dans les news, les news. Joyeux Noël na yo donc il va bi dans ma page nyoso joyeux Noël. Voilà. Tout développé. Ah ma paradis, moi ma reine. Moi ma paradis, moi tu crois Congo na ranga. Merci maman, merci. Joyeux Noël. Plein de bonheur vraiment, hein, bino nyoso. Amusuba ko mituna kenda wapi aza wapi. Surtout boto bofinga batuna se bokola raté. Bokola té vraiment. Ata ma paradis na paradis ba dossier belé orange na kata ya paradis mais bino bikela modo boleka na bomela batumbaku. Bikela mona ba mela batumbaku. Voilà. Dans le monde entier, moi, joyeux Noël, surtout vraiment, je suis le président de la Ferrigola. Jésus de Nuance, joyeux Noël. Il y a des gens qui ont de presse des Amunda. Joyeux Noël. Puisque les bureaux sont joyeux Noël. De la part de Chantal Bola. Ça peut de Noël. Donc, le monde entier, vraiment, il y a vraiment la possibilité de l'eau. Vous avez joyeux Noël, la bino. Hein? Vous avez tout le temps, le 31, le 1er janvier. Donc, ce besoin comme un paradis, ça veut noter, c'est chaud. Voilà, tout côté un dossier. Bébé, ma paradis, on a une personne de joyeux Noël. Il y a beaucoup de silence polémique. Ma paradis, ça me sala. Et aussi, comme ma paradis, à Mati, rien à rendoyer. Bon, voilà. Tout ça, les solomoko. Moi, c'est Tantine. On a évité ce besoin, mon colo, ce besoin, mon amouké. Bon, pour la photo, je vais l'accepter. Longi, Fassi, Aji, Mboula, Mukolo. Voilà. Nekolo ba vraiment na ba fioro. Boze na bongo manana. C'est non na bela maya de basiti, vous comprenez le voyage. Et soir ba rote voilà. Te babi bombo finga na tika ofinga babi. Ma paradi na lola kuna réunion zakina ba anjelu mabe la kati lola na yebisa bino dissection. Siko ma paradi au côté de 2018, siko ndenge nini ngabite. Ma paradi au côté de 2018 ba race belé. C'est qui maman pour dire 3 on m'a apporté. Bon, mademoiselle. Ce qui madame, ce qui nani, comme on est nani, ce qui nani. Hein? Mademoiselle Linda. Vous appelez Linda. Na ebite nga na ebiga Linda mondelo wa papi kakol. Yo na peso comme on a Linda. Linda va s'en va face à bon côté. Maman Linda, tu as un dossier dans le ma paradis, qui dossier dans la paradis. Bobi mikolo na va prendre mes belé laisse no ma paradis wa bela mada basi. Voilà, mada basi ça veut dire boye baté bo comprendre te mada basi kaka. Na za ba dossier moi ba te belé na paradis. Donc il fallait nous régler ba dossier. Tu le lot okiti le na mokili lancé en tant que na souhaiter ne peut jouer Noël et na profiter. Tu as un dossier à madame Linda. Bon, madame Lindol. Bon comprendre la fête ba na kanga ki ma porte chambre. Pour toi, on a 3 hours, puis tu dois pas maman aborder les 3. Tu es vacances. Donc, on a pour ta chambre pour côté. Si on a télémi, c'est que badendo bikelam. Si on a thème, c'est que bikelam. Bon, peut ça 2 minutes. 2 minutes, c'est 2 secondes. Linda. Maman,
limbise bikelamu limbise bikelamu bana Anel Kabalo d'or en titre rouge Noël non pe na bosoni ote donc voilà bikelamu limbisa bon maman Linda nazoki mo ba dossier be na kati ya paradis na ma dossier belé mais l'autre qui tout sur le dossier Linda donc sur le dossier Linda Linda au moment paradis azo ba pekisa yo okebisa yo Linda pour m'emboutir comme na paradis tout ça là ba photo na ba toute l'information na nango donc na été que na paradis tu appelles Noël faut na ba maman Noël parce que to kota 2018 pour changer au tikana ba maman Linda vanda na Suisse bande ko nga mona mo so vanda na Suisse botala est bien assez le transparent botala bien na benda boy maman Linda yeyo so bo mone linga yebo benganga numéro za na page so bo mone linga mona moso na Suisse bo benganga pas comme le rôle criminel maman Linda comme le rôle criminel maman Linda bien yeyo voilà obala maman Linda nani bola maman Linda sala musala douanier maman Linda maman mitala bien maman Linda mobali na yo oza femme mariée bon là non la sonne maman Linda sous après tout beton sur maman Linda oza femme mariée Masalanga Sandra Ndombele bonsoir à toi joyeux Noël yada dango abana yada to beton sur maman Linda oza femme mariée tout le monde mikolo maman chagi maman balena trop ça va conseil trop to zaki na direct ki mko msusu na kota ka direct maman to lo bela susu maman ngo zaki na porte comme ça sasa maman Linda yo sa femme Mario balo za na pete na mosapi na loboko mobali na oza douanier kala kasika soki député ibela sa kumba kata bateau maman Linda papa so kanga mbonga douani bateau ko yaba yakangisi bateau ko yaba kangisi $10 papa mama bateau ko yaba ngaka sekuto za mutu moko na msusu député aza douanier bapima ngondo babenga bango te ba douanier akangisi mbongo mke maman Linda bali yo ala tu pe bag na musapi alukelo sumbonga voyage boboti bana misatu atindi yo poto na mwana moko yet kali na bana mibale na kisasa maman Linda yo na poto donc oyo bana boni na ko panza déjà kaka siko yo poto maman Linda vraiment Linda maman Malinda yoko mukanda ezate Malinda ozana mukanda te oye poto sika po to ka pena mikanda te mbamo yo yena ba vitesse mbamo na mobali ya bato 2018 on yo koto non kaka boye bongo mobali na douanier wana Malinda nazo peso respect pour moni mbala deuxième vidéo le nazo la sana photo mobali na yo na ba photo bana na date ya mariage ba balaki yo don on la sama vie ya mobali na yo comment mobali nous toujours lobela Malinda tika yo zana mukanda to zana papier te o yo zo vanda na foyer o vanda na foyer na Suisse na bitu so ba mona mwaso mboka ngoso ki mboka nini eklom so ki na eklom o vanda na mboka na eklom na kati na foyer botala mona mwaso bi boyebi bo mona ba frampé aga na kotika na msu mwana école maman Linda o eza premier épisode dans l'accès na téléphone bo lenga na deuxième épisode na ba papier po ba bi 2018 ne se changer la reine Chantal Bola na zona ba biloko sika donc il est tozo yana ba photo maman Linda to tu ko vous en êtes quoi moi mon stati to ko cho to suna cho bonne to kufi zela maman Linda suna tia bonne to kufi oye awa mobali est bon no tanga no comme papa te parce que no tanga pe comme moi sinete oyo ko bombisa couple bato pona nini yo za femme mariée bongo logo lata na musapi yo ba conseil chaga zo pesa boyo karate bagyo bolata bino na musapi logo lata maman Linda o boteli bana misatu wana vraiment o etindeli yo poto ba bengisi yo mobali ya bengisi kuta kangisi mo mbongo ne ya douanier ya pasi a bengisi yo ya Jean Kino a Blanche Kino na fille fraîcheur suko yo yawa folo bo ngunda na yo bien mama bandi ko linga mibala bato o kangami na mobala bato lokola sonzo na nzoto ende kwa mwasi bazoli yo pe abonnement ya téléphone bon yeba kiteke kuna pe facture ya abonnement na obazweli oya msuna boîte de lettres moi ce n'est pas ndaka romona suko bagi na wana tsana musapi maman Linda tina na ngoni bagi no tsana musapi babi fidèle bino mo bolbaka pour les meilleurs et pour les pires là bokenda na église po yo lata bagi suko pour les meilleurs ngo pour les pires car mon bala tindo na poto o baby sina yo nyos na ba meilleurs na ba pire tu ko bundisa moi sa batu ya ndaku na kati ya fête maman Linda moi sa batu tutani ya zoki na pota
Nous avons gentil pour tous Noël et Maman Linda. Deuxième épisode de Ozelo Mabe. Et Ozelo show pour un modèle long non Maman Linda. T'as le long non de ça. On met t'allez bien. Bande comme ça camouflage ya portable té Maman Linda des longs transparent. Ozelo longs transparent, on la fait ya calcul. Ce qu'on a besoin de faire le calcul. Basa bambunzu c'est ça. Tout ça quand moi ça mbunzu moko Rihanna. Rihanna ya America ko nemba musique Maman Linda. Mitali. Na body no chena kati. Na yebisika bateka ka body wana. Maman Linda no mimi mona na mimi mona Maman Linda bien botala Maman Linda. Bo Maman Linda lena ko yelo deuxième épisode. Na été 2018 yo so ko takana mobali bato. En plus bo komi ko na bilo na bino ba gli. Biloko na bino ba kisi bozo mema ona kisasa. Yo mobala fotelo biyo ya poto. Ozusu mwa biloko mi ya misala sala mabe obombi na sac. Siko pone ngo bombe o tira ngo mbano na kisasa te ngem ta balo marié. Pour les meilleurs et pour les pires. Yo besoin pour les meilleurs et pour les pires. Yo moya no susu awa ine biloko no ba gligi. Ezo tira mbala bato be bisa couple. Mutazaki na mwasi na bana. O tira couple mongo kumbuye couple na bango. Vous avez une sonité, est-ce que les premiers appuis au bala, vous avez marié. Femme mariée. Ah, Maman Linda, oui, que yo na moni faut le galimon, maman boire de trois fois un conseil. Sur le conseil, tu auras qu'à te battre tongo longo te rotongo là. Pour avant la, mon avant nga na zo episode l'autre a oui lundi, jour en Noël le 25 décembre. Nazana gentillesse, maman est relobana yo. Maman Linda. L'air na royela yo deuxième épisode na ba photo à papa na yo papa Linda. Comme bon comme on est Lindas. Na ba papa Lindasi. L'air na royela yo na ba photo papa Lindasi. Bana kuno ro chatte, bana ro chatte. Pour na ma paradis. Mais l'air na simba couple na yo papa Lindasi na maman Linda et ozala mabe. Maman Linda e baka moni na toujours ko le 31 ans le 30 maman Linda zo mabolongo na o chana se lo banzambe ngai o nyoso ba basi bando luka na mokili opesanga. Babali yo za femme mariée nzambe ngona nga molimo ozola tanga ya mabe ya demona tika ko bebe so couple ba po bala so scope mutalingi mobali nona ya douani azana mama suwa wana teka wana na suwa sope azana libongo sope douani on tata batete so akangisa ki mbisi so akangisa ki mitalaka so akangisa ki bangolo ayiti atena ba mungu apo ba ya yo ya poto voma tala susi muninga sana bogana muninga biyo kende poto bana musala mwana wazana malembe tingana ya yo consigne ite yo Maman Linda ki ndumba tombaki ne bakato banzoloko na ba kiss nwana yo ko mbuye famille abatu fo mafoya abatu Maman Linda salam attention très attention pour donner sur la paradis na yo donner 5 dossiers non koto ba benga ma paradis tele sur likambo Maman Linda ça attention pour mbala simana no ya Maman Linda no sono gentil boete tout na gens qui nous nga so la gentil boete pour l'air na zo ya na zo ko tobola pe na zo ko boma. Et là, je suis allé mawa. Et ça, on passe Nathalie ba photo papa Linda. Nathalie papa Linda na veste lati, na chemise, na cravate. Papa Linda doit souffrir vraiment. Pas quand ça tombe bon, quel anda yo Maman Linda. Mais Maman Linda yo kindumba awa, c'est comme papa Linda tu ko ya. Bon so oblige beli ko zem papa Linda ye. C'est comme nous bébé si me boka église. La femme mariée. Hein? Va chercher les jumelles, s'il te plaît. Hein? Maman Linda, salam attention. L'homme le 25 décembre, nous sommes bien posés. Nous repose ce Joël Noël parce que au sobu comme ibeko ya nzambe mibeko l'état. Nous repose ce Joël Noël Maman Linda. Et l'on connaît la monnaie transparent Maman Linda, faut faire attention. Salam attention pour le nom na gentil hein. Maman Linda na royela au deuxième jour. Nga fona yo ka Maman Linda yo fo benga nga Maman Paradis benga nga Maman Paradis Chantal Bola na mona mission. Mais deuxième épisode du Koyate parce que na tiki Maman Linda faut yebisanga bon ferme la porte c'est faut yebisanga que Maman Linda nga na tiki Maman Linda nga na tiki nga faut benga nga luka Maman Paradis o luki nga o bengi nga avo